Bonjour chers compatriotes, chers amis, bonjour à vous tous, nos sympathisants fidèles à cette rubrique Maman Justine vous parle. Alors aujourd'hui, j'aimerais encore une fois m'adresser plus particulièrement à nos concitoyens parce que la situation est vraiment très très grave. Alors Bande Konangai, ya liboso napesi bino losako pamba te nayoki bino mingi bacoup de fil eyaki mpenza mingi poso oyo kasi namoni peke na mikolo oyo toza kovivre situation moko mpenza ya pasi lisusu koleka. La gravité est sans mesure, sans commune mesure. Alors nalingi nayebisa bino d'abord masolo na chapitre mibale. Chapitre liboso ekozala oyo etali mpenza population na biso baenseignant bafonctionnaire pasi eza kolekela ndenge nini ebongo na masolo ya mibale nde tokokota na mwa mozindo ya oyo ancien président ya commission électorale indépendante M Corneille Nanga auti kolobela biso na mikolo eleki. Bandeko na ngai ezali pasi mingi non seulement en tant que congolaise, non seulement en tant qu'africaine, mais en tant que maman koyoka kolela oyo towuti koyoka kala mingi te baenseignante na biso na baenseignant bazala se plaindre kuna na côté ya administration na biso mpona kolela basalaire bamosusu bazwi mbongo te, ça fait 2 ans baza kofuta bango te. Bandeko na nga nayebi te soki bokoki kosimagine mbula mibale oza kokende koteya bana, oza kokende kosala makasi, oza kotelema na makasi na yo moko na ngolo ya nzambe, oza kokoma mpe na esika ya mosala bongo baza kofuta yo mbongo te. Bandeko na nga wana ezali mpenza soni mingi mpona mboka na biso. Bamosusu mpe basi batiki biso na baenseignant wana kasi bazwi mbongo na bango te, bazwi lifuta na bango te. Wana ezali mpenza culpabilité monene mpona biso en tant que nation. Yango wana mpe nalingi nabakisaki mpona bafonctionnaire ezali mpe pasi lokola bazali kofutama te. Kala wana totikaka mpe masolo wana ntango nazalaki na ministère ya fonction publique ezalaki kaka mobulu ya baemployé fictif te, mais ezalaki mobulu kaka ya désorganisation oyo dictature etikalaki biso. Alors bandeko na ngai, donc depuis plus de 20 ans tozali na régime oyo ya Kabila Kanambe, tozali na régime oyo ya dictature ya moya lelo. Donc depuis plus de 20 ans tozali sous occupation. Situation ya mboka na biso eza kosameliore te bandeko, wana ezali lisuma nini mpenza oyo tokokoloba. Donc pasi wana ezali vraiment likambo moko ya soni. Alors toloba te mpona badiplomate na biso o wana eza nango deja masolo toyebi banda kala. Nayebi te soki toza na conscience mpenza ya honorabilité ya mboka na biso, ya crédibilité ya mboka na biso. Nakanisi bakambi ifo lelo mpenza batala makambo wana na ndenge ekoki, mais nazali mpe komituna parce que soki toyoki makambo Corneille Nanga auti kolobela biso tokoki komituna soki bakambi ya lelo bazalaki mpenza prescrit mpona bazala bakambi, puisque Corneille Nanga ancien président ya commission électorale indépendante alobi na biso nini? Alobi ke baélection ezalaki frauduleuse, alobi ke batalaki makambo ya badiplôme te, alobi ke azwaki bapression extérieure, bapression ya bamindele mpo balekisa kaka bambeba wana nyonso. Elingi koloba ke na ye moko andimaki kokotisa mpe mbeba wana na kati ya bakolaborateur na ye. Me bandeko na ngai o wana il faut pas totala kaka parce que ezali mese Nanga moto alobi, donc parce que aza lisusu na esika wana te. Totala mpenza sérieux ya likambo wana, totala mpenza mozindo ya makambo wana. Tina nini ba pression extérieure eyaki pona kopekisa ke muto ya gagné élection yende muto aleka. Donc nyonso wana message Nanga elingi koloba ni elingi koloba ke banda 2006 muto ya gagné élection alekaka te. Donc Mbemba muto aganyaki contre Kabila, bongo sikoyo na 2011 Tshisekedi Etienne wa Mulumba ye muto aganyaki contre Kabila Kanambe. Et ça veut dire aussi que en 2018 Fayulu muto aganyaki. Alors il faut pesa biso penza makanisi tozali kokende wapi, tozali pe collaborer na banani ba partenaire na biso balingi penza nini, puisque il faut comprendre que commission électorale indépendante nde esika mbeba ezali yango wana nazoloba boye tobosana te malumalu mutu abandaka chapitre wana ya continuité de l'état de mensonge, akendaka kopesa ba faux résultats accompagné na ba militaire ya MONUC. Et puis na kati ya char militaire on dirait vraiment que tozalaki na guerre na kati ya capitale na biso.
ensuite ezalaki Ngoi Mulunda même chose. Bongo sikoyo toyaki komona ye moko Corneille Nangaa awuti ko avouer que akotaki pe kaka na kelasi wana ya lokuta. Alors bandeko na ngai mboka lokola Congo tokoki kondima ndenge wana te. Elingi kolobaka lelo Denis Kadima ye mpe aza na kati ya mbeba wana, puisque soki lelo Nangaa aza kobimisa makambo c'est que ayebi mozindo apesa biso bakombo, apesa biso penza ndenge nini makambo yango elekanaki, puisque Denis Kadima on peut aussi supposer que azali lelo pe ko subir ba pression, mais pression wana ezali psycho po amema nani. Soki aza ko subir ba pression ezali po amema nani, po aya lisusu kokotisa lokuta na modèle nini. Yango wana ngai nazoyebisa bino bandeko na ngai, il faudra tosenga penza ye Denis Kadima wana totala penza na mozindo alandela penza ba critère nyonso. Nani azokotisa candidature? Est-ce qu'azali congolais? Est-ce qu'avandaka pe na Congo pona ko prétendre que azali abotami place boye, abotami place boye? Faut koyeba muta uti wapi, muta tambola ndenge nini, muta telema pe ndenge nini, puisque tokoki te ko continuer ko kanisa ke seninde azali ko bongisa masolo, seninde azali mobebisi penza ya makambo en relation na ba partenaire extérieur. Alors bandeko na ngai nyonso wana pona koloba nini? Pona koloba ke tokoki kotika makambo ekende boye te, tokoki pe kondima yango te. Alors élection tozokende, mais avec quel dirigeant? Toko voter nani? Toko mema nani? Ezali te ke totala kaka parce que eza ndeko na yo mbeba eleka. Non bandeko na nga, po to sauver nation congolaise il faut to landela penza ba principe très clair ko banda constitution ya loi na 1964. Même oyo ya mouvement populaire de la révolution nyonso to ezalaki penza clair pona koloba ke muta kokamba mboka ezali ebe mwana ya mboka. Soki to landi penza mobeko wana nakanisi wana penza na bakoko na biso esika bazali bakobanda komona mwa kimia. Yango wana masolo nazalaki nango na moya lelo bandeko na ngai, to telema kaka totia eliki ata ta Nzambe asala apesa biso mboka, mais sikoyo biso to telema po tosala pe oya biso pa. Yango wana napesi bino botondi mingi na ndenge bolandi ngai, tosololi ndenge na mbala koya.